Mbote ba mes amours na ye na lisolo moko oyo ezopesa vraiment malili pe pasi na kati na nzoto. Pourquoi mama moko auti kobenga nga awa apesi nga vraiment message moko alobi mama lobela lisolo oyo pona bato nyonso oyo bakenda koluka misala pa na bato babondelaka avant ya kokende koluka mosala. Nesi epa na ngai ndako na nga ezalaki ndako te, ndako na nga ezalaki esika ya mabe. Alobi mama volcanique nga nazalaki na mboka na tanga na nga classe te, naki kolingana na mobali na ngai. Tango tolingani na mobali na ngai tozalaki na mboka, situation ezalaki bien te. Situation ezalaki bien te, mboka na biso bato balukaka mabanga mingi na kati na mboka na biso. Mboka na biso mabanga c'est-à-dire bato basalaka mingi diamant na mboka na biso. Nga na tanga na nga classe te ndenge naza boye. Mais mobali na ngai tellement pasi elekaki mingi amoni asente nazalaki na zemi na pasi na douleur ye papa te mama te esengelaki akota makambo ya diamant. Tanga koti na makambo ya diamant akeko associé ba vie na ye oyo atambolaka na bango balobi problème eza te. Akoti malgré azosala makambo ya diamant mais diamant bandai komona na penza te parce que azalaki na soutien moko te. Maintenant nani ba vie na ye baki ko solliciter ba biomoni biso nde tozala biso to rata diamant te. Soko lingi yo pe orata diamant te. Soko lingi kendo mona Coco Diamant. Coco Diamant na mboka na bango ba surnommé Coco Diamant. Pourquoi soki oke komona Coco wana ata oke kaka na zelo okozwa diamant. Alobi ye aza suka ye muto asimbi ba diamantaire presque nyonso to. Awa ozomona awa bato nyonso to bazo régner ye muto asimbi bango. Alobi mobali na ngai ezitaki te asimbaki nzela akendaki komona Coco Diamant wana. Tango akei amoni ye Coco Diamant alobi mobali ayaka ye moko te foza na mwasi na yo. Oza na mwasi na alobi oui naza na mwasi. Alobi mema mwasi na boya na ye bango awa. Ayaki kozwanga alobi wana zemi na nga eza deja na ba 4 mois azwinga akenanga kuna. Nakomi kuna Coco wana alobi ndenge boye boye nga nazobima na mwasi na onesi mwasi na mobali. Mobali na nga acceptaki alobi soki nasisi kobima na mwasi na yo na kobima pe na yo pe lokola mwasi na nga. Pourquoi tango bokokende okozwa okomona vie na yo ekochange okozwa eloko nyonso tu oza nango bosenga. Nani mobali na ye andimaki parce que azalaki vraiment na posa ya kosala mosala na ye nyonso tu ezala malamu. Alobi tango nga na koti na bimi na Coco Diamant mobali na nga na sisi nga na bimi mobali na nga pa koti ya bimi na ye tozongi alobi secret eza ya biso misato. Coco Diamant na mobali na nga nanga tomeka kobimisa secret oyo te to garder secret oyo. Partout tokozala so tobeleli ye akobanda koya na au secours na ye. Pe ye muto akobanda ko protéger biso à partir ya lelo. Coco Diamant azalaka na biso partout o biso tozalaka. Mais condition moko apesaki biso alobi na biso chaque année à partir ya décembre il faut toyebaka kopesaka makila. Kopesa sacrifice ya mutu. Chaque année condition kaka apesa biso yango wana pe kote tosala ba cérémonie na biso mutu amona biso te. Tosalaka ba cérémonie na biso nga na mobali na kati ya chambre na nga biso mibale. Tango tobota kaka mwana moko oyo toza na ye ya mobali. Tango tozwi ba diamant na kati ya mboka oyo tozalaki mobali na nga se decidaki tobima na Kinshasa. Tango tobimi na Kinshasa, toye na Kinshasa, tokomi tofandi na hotel moko songolo, toluki ndako ya kosomba, tosombi ndako, tobongisi ndako, tosomba voiture na biso tofandi. Tobandi kosala ba affaire na biso ndenge kaka ezalaka. Vraiment mbongo eza ya makasi mingi parce que ndako na nga eza ya moke te. Ba musicien babwaka mobali na nga bata théâtre ba chroniqueuse koloba te. Alobi ndenge eza bongo chroniqueuse nyonso tu ayebi abwaka mobali na nga pe o abima na mobali na ngai ayebake no bakanga ba chance na ye pe bazwa
bakanga na kobota na ye. Alobi eza na chroniqueuse moko aza na poto ti lelo azobota te pe azobala te. Babima na mobali nanga aprometaki mobali nanga eloko moko me akokisaki yango te. Yango wana mobali nanga akanga ba chance na ye malgré aza na poto me akovivre sengo ya poto te. Alobi na ba chroniqueuse misusu bauti kokufa eza sacrifice ya mobali na ye mutu asalaka yango. Alobi lisusu alobi mama ndenge eza boye biso topona sacrifice oyo ya kopesa makila ya bato. Pourquoi tobanda kopesa mingi bana misala na biso oyo tobandaki kozwa na kati ya ndako. Tozwaka bana misala ya quartier na biso te, ya avenue na biso te, ya commune na biso te, il faut uta musika po aya kosala na ndako nanga. Soki tozwi mona musala tokogate mona musala na 100%. Toko garde ye tokozala na ye soki tozwaki ye na janvier ti na octobre. Toyebi ke toko sacrifier ye na décembre. À partir ya octobre tozwi déjà bilamba na ye o tosombela bango bazwaka yango soki auti epa na bango aye alongoli bilamba o alataka alati bilamba o ya musala o biso tosombaka. Soki alinga kende alongo bilamba musala atiki na cuisine accroché yango asimi nzela akei alati bilamba na ye akei biso totikali to récupérer bilamba na to changer bilamba mususu to pitie bilamba mususu elamba na tozwi yango tosali nango cérémonie na chambre na biso. Koko diama soki tosali cérémonie koko diama abimaka aye azwi yango asimbi nzela ake nango. Maintenant soki ake nango bongo soki tofandi boti na mwana musala omona kobanda musala abanda kobela à partir ya mois de novembre. Soki abandi kobela totikaka 2 semaines. Omona soki azoya nzoto eza bien te toyebisi non nzoto no eza bien te kende ko se soigner. Tokozwa tofuti mbongo ne ya mwa mobimba tofuti na mbongo ya décembre. Tobakiseli na mbongo mususu toyebisi kende ozwa traitement soki bien bongo ya. Parce que toyebi ke akoyoka bien te akokufa na ye. Omona moto akei après akufi na ye. Kaka bongo biso so tokomi na mois de décembre to voyager toka na biso poto ou bien omona toke Afrique du Sud poto yoka ba makambo wana te. Après tozonga ka à partir ba janvier tozonga na biso tofandi na biso toluki mwa musala mususu tobandi kozala na ye kaka bongo. Et arrivaki sikoyo ke no ndenge nani topesaka ba cérémonie na biso tozosala cérémonie na kati na chambre na 12h. Et arrivaki mwana ya semeki na ngai ya mobali ayaki na ndako. Tanga ayaka po asakana na mwana biso ya mobali po mwana biso ya mobali atambolaka te afanda kaka esika moko. Siko amonaki mwana na ngai ya mobali asumbaki asalaki toilette na bilamba. Aluki mwa musala moni mwa musala te azoya siko na chambre na nga po aya kobeta chambre na nga porte chambre po ayebi ke nakendaki na chambre nga na papa. Tango aye abeti porte chambre okaki miziki na kati ya chambre miziki ya cérémonie na biso. Neta afongoli porte bakuta biso en pleine cérémonie na koko na biso wana. Alingi azonga sima koko alakisaki musapi akangamaki abendaki esprit na ye akotaki na kati na chambre. Koko asali ba cérémonie après koko alimwaki na ye akendaki na ye. Siko tango totikalaki nga natunaki mobali nanga okoyebisa yaya na yo nini mwana akei kotaki aozonga susu tokoyebiseni. Alobi tikelanga problème oyo nga moko na ko arranger yango. Alobi mama nana mobali nanga apesa ba communiquer tofuta ba mbongo na ba télé na ba nini partout baluka mwana na ça fait au moins 6 mois yango yo mwana na banda akenda na koko na biso wana. Maintenant mama mwana na semeki na ngai ya mwasi ayaka kolelela nga chaque jour na kati ya ndako. Chaque jour ayaka kolelela nga na kati ya ndako mwana la lesa te kolela semeki na ngai komi koganga na matoi na nga tina katikati ya butu. Ata nalali na pongi nazoka semeki na ndenga zolela. Na fandi bo nazoka mungonga semeki na ndenga zolela. Nazolia nazoka mungonga semeki na ndenga zolela. Abi ata na wenze nazotambola na toilette
partout na yo kaka mongonga semeki na ande nga zolelelanga et comme ko sala nga bien te bato bakanisi na be liboma na komi komi loba loba nga moko na komi ko s'agiter nga moko tika nga boni makele ya matoi na nga bo alobi bato bakomi kotala nga bamemi nga na hôpital balobi ke non moto na nga ezosala bien te kasi moto na nga eza malamu oyo nazoloba epuse nga na ya koluka ntina bapaster kolela semeki na ngai elekaki mingi na matoi na ngai nazokoka kosuporte te nakangi motema na biso mobali na ngai yebisa ye verite mobali na ngai abitikanga moko nayebi mobali na ngai telema yaya na ye kolela eleki amimi yaya nepa koko na biso ano te toke koluka toke kotalisa soki mwana akenda wapi amimi epa koko wana kuna na mboka ntango bakomi kuna koko wana ayebisi ye basali baseremoni abi mwana na yo babandi bakangaki ye baboma ye babwaka ye na mai akenda alimwa ndenge eza bokozwa ye lisusu te semeki na nga lela ti lelo me sekre wana oyo mwana wana kota akenda nga na mobali na nga toyebi togarde yango nabombi sekre oyo botina okoka te kolela semeki na nga ezoganga ya matoi na nga bamemi nga na bahôpital balobi oke mutu na nga esala bien te mutu na nga esala bien ntina ye koluka basali na nzambe nde naza boye naza na permanence bazobondela mpo na nga mobali na nga aloba verite yaya na ye atika kolela ata famille ekoyeba verite kasi ye ase dégage na likambo mobali na nga alobi ya boye kokufa ya lingi azalaka na gloire na ye ndenge azalaka mobali na nga ayebani makasi bato bayembaka ye bamusicien bayembaki bachroniqueuse bayembaka ye babwakaka ye bato ya théâtre babwakaka ye alobi azalaka so abimi na mwana mwasi soki abimi na ye asalaka ndenge nini bake na hotel bakomi na hotel soki bapesani babizi asimbisimbi eboye ti so bayebi basala bolingo na bango ayebisi ye non namoni oza moye makasi kende ozwa bapapie mouchoir kuna pangusa so azwi papier hygiénique amipangusa abwaki na poubelle ya toilette alobi mobali na ntango akota toilette azwi papier mouchoir alambala obi atiango na poche na ye yango ayaka nango na temple akanga bachanse bana bato akanga bakobota ya bato bato batéâtre bamisu bakufa babriskement bato apesa bango bambongo na ye asa mutu nyonso to alia mbongo ya mobali na ngai yeba mobali na ngai asala eloko moko na nzoto na ye alobi vraiment sango oyo bopanzango ekoma ya matoi ya semeki na ngai mpo semeki na ngai yeba auteur ya liwa ya mwana na ye eza mobali na ngai ye moko nga moye naloba eza te parceke no bapesi nga permission ya koloba te naza no pa bapaster babondela mpo na nga mama volcanique beta lisolo oyo bato bapartage lisolo oyo ekoma ya matoi ya semeki na ngai yeba moto alimusa mwana na ye eza kaka mobali na nga ye moko aloba verite leki na ye oyo asoki mpa na famille na bango mobimba alobi na ngai lisusu alobi mobali ne abota libanda abotaka bota libanda soki aboti libanda so aboti ndundu te abotaka kizengi so aboti kizengi te abotaka koka aboti baba alobi banda ti lelo mutu nyonso to abima mwana mwasi nyonso to abima mobali na ngai akose retrouve ke non akobota mwana moko akozala bien te parce que nga nabota asu te apart mwana na moko nabota mwana nga lelo aza na 27 ans lelo mwana nga lelo aza na 27 ans nabota asusu te kanga asuzemi te apartir makambo nyonso tu oyo eleka na koko wana vraiment bandeko na nga nayi nabeta sete ya likambo oyo na bato baokende koluka misala mpa na bato na Afrique na Kinshasa wapi parci parla foko bondela vokende na ndako ya bato alobi ndako ne ezalaki ndako te ndako ne ezalaki eloko mosusu na kati ya ndako na ye faut faire attention il faut faire attention ya kokenda na bandako ya bato o toilette eza wapi o douche eza wapi faut faire attention aloba ye mwa bamakambo ebele video na sukisi video oyo na mokuse boye po bopanza likambo oyo na ba WhatsApp na ba Facebook bopanza yango semeki ne ayeba ke non mwana na ya mobali abunga kenda kaka boye eza leki ne moko ya mobali mutu asala likambo wana merci beaucoup nalingi bino mengi bosabone ebele na volcanique bokoyoka ba message eza ebele bapesa nga balisolo masolo eza ebele mingi merci beaucoup au revoir.